Babok la encore libanga. Donc va comprendre que non, qu'on a base à la bien, pour base à la heureuse ou heureux. Donc il faut rabattre un combat c'était bagarre, il faut pas le baba n'importe quoi pour n'engager. Ni de ça donc baolobati donc voilà. OK. Mais côté là le lobo yo le nzamba benga yo. Mais c'est comme si on dirait bango balinga au tika ozalaka toujours na ngam na bango ozalaka toujours papa na bango ka papa bana na bango to ngeni. Si comme moi makambo yo faut si comme boya marabango bisa bango mais pourquoi bino bozo le kaka ko finga 7e bagarre. Si. Mais aussi longtemps balobi so nzambe abengi muto longoli muto na masumu et là on est ça mara bobela nzambe merci bosenga kolo merci pote alongoli muto na mikakata. Mais tant bino bozaka wana muto alongoli na mikakata bozaka ko finga bozaka toujours là, je suis leur même, donc voilà. Et ça, on a tranquillité, sans problème, sans polémique. Donc, donc je suis là pour eux. Donc, mais et ça peut la battre belle au bazar femmes ya bella production bazar femmes ya maman Belvi et lelo balongwa bakoma ko finga maman Belvi azala confiance na yo o mi pesi mémé et ça dire ils ont pesé oui ils ont pesé. On va se na longolenga oh na okatanga moko alors on est comprendre ngabité mobile malama zo protéger ngai donc azo na za mwasi do banda wana na comment ce que soit atteindre le boko au moins na bagisi le boko nanga quel amour ata okatsa te meto ke nzela moko so ke salika ke ngai na yepa et salika ka boye faut attendre toujours le boko en tout cas on va la féliciter non vraiment OK ya Mireille tozo ko bakaka et lelo ba sorti médiatique ezo bima pona Bellevue makambo o makambo belé bimaki awa mais balobi lelo eloko pousser bakangisa ya gola eza makambo kimpese c'est que makambo kimpese nde sui yango moni lelo de la biso ya gola dans la prison. En tout cas makambo kimpese ngana lingaki bato babandaki yango bato ba kasi par rapport à combat titre oyo te mais donc presque biso nio surtout tout ça na mukongo na yo mais le lorsque ceux qui ont dérouté pas Bellevue ngai naza muto ba sentiment te oyo muto moso avandi ya saeli sentiment muto va proposer le mombo ya panzani facilement nga naza bongo te donc nga naza muto na ba promesse nanga donc ce qu'on a le likambo na réaliser ngo Bellevue ebinga elle me connaît abi ya Mireille donc pour nous convaincre pour le moller vraiment nécessite vraiment mais oui c'est ma petite sœur je l'aime beaucoup Moudou ça dit que Bellevue c'est ma petite sœur Bellevue vous avez en angaïté donc azalé que pas en on dit mon colo on a facilité à Mireille mais si on a dit mango te ndengeni parce que azalé qui nako se forcer makambo créer un problème hein bon on a évité ce battement quand on a ndenga mabenga na zo battant que ma petite sœur parce que azalé que pas en azalé peut-être na ba leki leki oh na yeba kiteke non un jour au sala théâtre leki oh na yeba kiteke un jour nzamba ko pambola ya déjà isa ki ba idée wana c'est ma be wana ifaki bango nde ba ya ba sa charger na makambo na bango ya ba lobaka soki omoni mutu aina likambo na réseaux sociaux kolingo kota ngona ba sentiment te me kolinga te ba tinda yo parce que mutu atindo ye moko na kimine ba problème ngo alors yo on se faire voir la que non nga na za mwasi nga na za ilombe cc nga na bine na ko défendre na ko se défendre nga na bine na ko lobane na ko finga ye ozomona ko finga mutu na réseaux sociaux oui c'est bien bon mais ko tala malobani ni ma finga ni
Tala, bonjour, bonsoir, ça dépend ma air, ça dépend ma pays, place l'union sur les amis. Tout va l'inarabiso, vraiment. Merci beaucoup, na Belgique, on dit la patronne, bravo Poutine, Babili, le 6 ans, il y a Bellard Production, donc en tout cas, on a la Pambolo, maman, Zala, Mini, parce que ils sont venus aux amis, ils sont venus aux Zala, vraiment. Là, je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versa, c'est Odette Lessa Maman, la Leslie, Mifi Lessa Motema, Papi, Irène Kialuta Motema, Richard, Nadine Kialuta 001. Un grand merci à Karim Zanga Joseli Kialuta, Patricia Branco, Agence Ezamoko, Ada Jolubanda de Turquie Luanda, et Circuit Paris et Païwapi, Rose Mengi, Azakuna, Mami Tadina et Nikleti Douma. Merci à toi, la grande H, Maman Sakina, la Maman Chéra, moi aussi. Merci à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, la fille qui dérange. Et Samigra Amba, vraiment. La plateau n'a pas Zanga mon côté, n'a pas la 7e bagarre. Au bleu, donc, ceux qui ont même langage na Montréal, non, c'est à la entrée, il y a invité là. Quant à moi, je dis c'était bonjour. Ah, bien, bonjour Bianca. Bonne santé. Oui, Nangola Nzambe, ça va vraiment. Toujours naturel, mais très joli. Hein. Merci beaucoup, vraiment. En tout cas, vraiment. Et puis, qui bon, moi, si vraiment, au moins, on a une femme africaine. Ah, tu peux flatter, il y a solo. Moi, on a biso, moi, de la femme, et ça, on a biso. Donc, toujours, on a la valeur, on a respect pour ma maman. On a biso, ma maman. Donc, ma papa pensa bon bercer biso, bon ça biso bien. Oh vraiment en tout cas ils ont mon biso, ils ont vraiment ya biso. Ya biso pen pour changer té au mars avril, voilà que soit identité mon société. Voilà bela biso, bon même biso, bon bercer biso donc bon ça la noce c'est bien qu'on a biso pour les arabes. Merci, c'était mon lobby, ils ont moi na biso mon ba femme. Tant on pose à qui non 7e bagarre à côté kuna. Moi de la femme, yo ba non sandé. Ah, t'as que toqué. Oh, qu'est-ce na tout nité? Tant on pose à qui na elle ou na kuna. Moi de la femme, on va non ça le. Tant on a zala qui na ngambo wana avant zamba ben na ngambo na ye. Donc na bando occupé maman, kolamba, liputa, fula. Oui, na bando ko sala ngo vraiment en tout cas na banda ko tsaye kimia. Ozangi mutabo yingwa. Makasi. Bango nyonso na bando occupé bango quoi. Vraiment. Et puis au pesa bango ba komba lokumu. Il y a valeur. Ba komba valeur. Oh le lope kanga monde entier. Oui oui. Oh so ba yoki na ngo pe mutali moi esengo ya. Moi sai. Ya ko solisa. Les lob bazo reconnaître valeur na yote. Tozo mona ba insulte de gauche à droite. Bon on a retrouvé en normal la moto zo ko insulter ngai, ozo ba bêtise pour ngai. C'est normal balobi que libanga ya nani comment dirais-je manga côté là babo que la ronga libanga. Donc ba comprendre que non qu'on a base à la bien pour base à la heureuse ou heureux. Donc il faut rabattre en combat c'était bagarre, il faut pas le baba n'importe quoi pour ngai. Ni de ça donc ba lo baté donc voilà. OK. Mais côté là le lobo yo le nzamba benga yo. Mais c'est comme si on dirait bango balinga ito tika ozalaka toujours na ngam na bango ozalaka toujours papa na bango ka papa bana na bango to ningeni. Si comme moi makambo yo faut si comme ya marabango bisa bango mais pourquoi bino mozo le kaka ko finga 7e bagarre. Si. Mais aussi longtemps balobi so nzambe abengi muto longoli muto na masumu et là on est ça mara bobela nzambe merci bosenga rakolo merci pote alongoli muto na mikakata. Mais tant que bino bozaka wana muto alongo na mikakata bozaka ko finga bozaka ko loba mabe quelque part bozaki na besoin na yebi que na pesa bango ba choc côté on a vraiment tout cas ba choc na ba choc il y a makasi car du coup ba longo mbala moko bu amonika bébé na biso chéri na sakena kena bo ndenge ni donc on a senga bango toujours balimbisa côté wana mais na ngambo oyo ngana ya na ngambo na bango na retrouver pena mingi ya malamu donc voilà quoi ngana bango tozalaka ndenge moko voilà vraiment et puis lelo tala yo lelo no lati au mona ke papa bimisi bela mbonga sombi beaucoup argent moi bloko moko ya bien lelo ça lelo grande dame ça le grande tante. Oui, en tout cas, merci à bébé Langai, là où il est, merci Bélé, pour nous azo protéger Ngai, azo ko battre Langai, vraiment Zamba Pambolae, Zamba Pambola mibali nyo sur RDC au bazo battre la passe na bango, au bazo pesa bango, attention, amour, affection, donc vraiment tout cas Nzambe aza mibali wana, mibali au bazo pesa passe na bango, attention na bango te, pour biso to lingara vraiment mibali vraiment base la vraiment attentionné na biso et ça va vraiment bien. Comme on va me souvenir de moi dans nzela, yo liboso ye na sima on est bozana ye. Moi même bale msusu ata mwana yo mais ye liboso yo na sima mais
esprit na yo esprit na ye ya yo dirais comment dirais-je esprit na yo ezakaki na ye donc aotambola biki na mutu mona fata net nga copain nga za bongo chérie nga za bongo ça zotambola soka nga na tikali sima be na so na téléphone alansaka loboko ne na sima siko le bossina na otira na attention te na za mona so na kene faire mutu kana ezali so ya mikomela ki liboso o mona alanselenga loboko o mona mutu kana ina katisa o mona alanselenga loboko o mona sina longolenga o na okatanga moko alors on est comprendre ngabi te mobile malama zo protéger ngai donc azo na za mwasi do banda wana na comment que so atandi loboko au moins na bagisi loboko nanga quel amour atata okata te meto ke nzela moko so ke salika ke ngai na yepa e salika ka boye faut attendre toujours loboko en tout cas non nzamba pa bona est-ce que ozo senga na bandeko bazo continuer ligne wana oko senga nini pona bango te na senga eloko te mais nazo yebisa kaka nzambe azala na bango parce que temps na bango ekoka ngona bango ekoka ko ngabe temps ekokaki donc natikaki nyonso donc voilà merci beaucoup toko makaka 7e et lelo yomo omi bengi meme ya famille Bota et créer le problème te na komba munene omi pesi eko créer un problème na mutu oyo nazaka na problème na ye oyo tonini nga naza meme ya famille Bota ça n'engage que moi-même na fingi mutu te na déranger mutu te dans la position na nga naza na ngai pour critiquer mutu musupa la sa position azomona ngo problème azomona ke aso na lobi boye akuna un jour likambe écouter nga naza meme famille Bota po ndenge motema na ngai tindi nga naza po naza bongo mutu akolongola nga azati to ba ye moko ne ba ive ba ke mami 7e maga ko banda lelo na lingi so za na famille Bota te karaboy je suis toujours là je suis leur meme donc voilà et ça on a tranquillité sans problème sans polémique donc naza wana pona bana na ngai bakoko na ngai donc je suis là pour eux mais eza mpe na bato ebele oyo bazalaka pembeni ya bela production bazalaka pembeni ya mama Belvi e lelo balongwa bakoma kofinga mama Belvi azala na confiance na yo omipesi meme eza dire ezopese ezopese makasi par rapport ya kombo ya titre oyo te meme donc presque biso nyonso to tozala mokongo na yo mais lelo siko soki odérouté pa Belvi ngai naza mutu ba sentiment te oyo mutu moso avandi asaeli sentiment mutu mo ba proposer lo mo ya panzani facilement nga naza bongo te donc nga naza mutu oyo na ba promesse nanga donc soki na lobi likambo na réaliser ngo Belvi ayebinga elle me connaît ayebi ya Mireille donc pour convaincre pour longoler vraiment nécessite vraiment mais oui c'est ma petite sœur je l'aime beaucoup mutu ça yebi que Belvi c'est ma petite sœur Belvi ko za yana ngai te donc azali ke pa na ngai on dit na mukolo on a facilité ya Mireille mais si on a dit mango te ndengeni parce que azali ki nako ko se forcer makambo créer ba problème hein bon na yebi te so bat ba kansa on a ndenga mabenga na zo batanke ma petite sœur parce que azali ke pa na ngai azali bitana ba leki oyo na yeba kiteke non un jour au sala théâtre leki oyo na yeba kiteke un jour nzamba ko pambola ya déjà calendrier avant théâtre parce que azalaki déjà leki azara déjà leki elingo lo bateke no toboyi te eza lokola président de la république akozala leki ya kingani nde oya o manquer respect leki danga te nazo pesa ba respect na ba valeur na mais c'est ma petite sœur vraiment OK ya Mireille tozo ko bakaka et lelo ba sortie médiatique ezo bima pona Belvi makambo o makambo belé bimaki awa mais balobi lelo eloko pousser bakangisa ya gola eza makambo kimpese c'est que makambo kimpese nde sui yango moni lelo de la biso ya gola dans la prison. En tout cas, makambo kimpese nga na lingaki bato babandaki yango bato babimisaki ba idée wana kimpese mabe wana ifaki bango nde baya basa charger na makambo na bango yango balobaka soki omoni mutu ayi na likambo na réseaux sociaux kolingo kota ngona ba sentiment te kolinga te batinda yo parce que mutu atindo ye moko na kimine ba problème yango alors yo au se faire voir la disque non nga naza mwasi nga naza elombe cc nga na bine na ko défendre na ko se défendre nga na bine na ko lobane na ko finga ye ozomona ko finga mutu na réseaux sociaux oui c'est bien bon mais ko tala maloba nini mafinga nini oyo ofingela ngomo ozomona ko finga mutu musupona yo talama wa finga mutu musupa mona oke no yo nde danser mais luka ko yeba ke mutu tango nazo finga ye nazo ko blessir motema na ye mutu tango finga ye na pese passe
famille na otala ngai nena ofinga ndeko na bango tam susu yo zaki na bata famille na ba fanatique na yo mais du coup ba monique yo ba ndiko finga ndeko na bango ozolongola ba pourcentage pozolongola i fanatique na yo fanatisme mais pas bato mususu ozomona ya beaucoup de gens ba bango te so tango yo leki olobi mabe pona belle vie zonga silisa yango so tango mutu mususu ofingi ya sepete nga ba finga kinga na funda kina ngate na baika nzambe asala kama kamna na kibaki ya motema ya mira mutaza motema yana bakangana ya motema na ngai ngana ya motema na ngai motema ya libende po nga to finga na commentaire oyo finga na réseaux sociaux na kipate ya mira yesoka ezapel lo momo yesoka oui yesoka ça la rappelle ça la bien na tela so ndi muto yo neti mutu bakangi par exemple nano mutu bakangi to wela na elogote si to wela na elogote nazo kanisa matanga mutu mombo ya jipe na tokena oyemba ya toka nsa jipe masamba ayambanga na émission to vana na si université to sola est très bien donc on a très bien trop bien donc on va tenir mutu un jour le télévision amandi ko finga yo après ça va respect belé ba valeur belé du coup bon mutu aleki na télévision ko finga yo boyna boyo on ira yebi yo bo fa ne kaka une fois pika pona bogene pika ko yemba na studio ngako ba ko yemba c'est trop dur na ko cha mongongo ona ko lela ndeko na bisa kufaka mais yo leki on ko finga mutu wana c'est comme si olala na ye olamuka na ye ebi vi na ye ata soki mutu atindi yo mais Luka oyo baké ngana mutu tuzane problème te mais na le kana finga sur base de quoi ta ko yena ba wela likam mais poto écrire et là boma ngalo wana za famille bota oza na famille kuna ngaka voilà te obi ko za na problème na mutu na te éviter oza problème na mutu na te éviter na yo alors finga muto te muto ngana na problème na été mais to za na biso bien muto ngana na problème te mais le rôle ezala ngambo kuna na lukala za na problème na été bato musu basimisa bamba toucher sans le savoir mais neti ezalaka ozo finga mutu na prénom et puis na nom propre otanga kombo ya Belinda Kandi Molambi Kwanga Mwasa Ndumba boy na boy lesbienne makolo poussière ya Mireille oui Mwasa Ndumba c'est bien ko finga mutu Mwasa Ndumba oui moi si biso na ba Congo moi si ba bien ke Mwasa Ndumba si donc Mwasa Ndumba donc ni ba moi si donc pona ngana mona ngana oza problème titamba lobi nege Mwasa Ndumba ko finga mutu koteka kwanga oui kotala bana ebele batangi ba université basilisi le bakoma ba koronzi minene ba mama na bango so ikaka ya tangisa ngaka makala kwanga ozo comprendre makoni mafuta mbila fufu ozo mona ba bloko ngenda ka voilà siko bango lokamba message koteka nzoto na bango ya ba moni ke belva teka kwanga na ye po lelo ya ko ma belvi nga za bongo donc ngana betela re maboko vraiment donc mutu ya ofinga ke non Ndumba abimana tata na yete na maman na yete ni na ndeko na ni na cousin na ye so ofinga Ndumba sur base de quoi à l'occasion de rien oyeko finga mutu Ndumba les contre so batali yonde mona caleçon pété le moins élastique de mobala simba ngo susté donc so yeka libosa mbali yango eko ekiti mais ozo ko finga muninga Ndumba ozo ko kanisa même pas sont sérieux vraiment bablo mo soto to le to le on la télévision indi bazo ko yo mo no yo vandi obita no finga mutu Ndumba est-ce que moi qui ndumba na sala yango te vraiment ma eloko mabela bino zani bino na na pa na bino ne ba chroniqueuse ba mabela bino ne bino boyaka bolata yango siko biso te e o tele pa na bino bato pesa biso ba matière po biso ne to loba oui na yebi biso nga na bina ngo to so muninga mo yo pesa nga matière nga pela la tundo na TV au moins que mabengo yango moni siko ke pour place théâtre zo bébé zo kufa netili kama biso est-ce que journaliste na yeba kango te mais collègue na bino mo ta pesa journaliste c'est ma kimpese c'est ma kimpese yango ba bangana ko bomana na bato kuna mais comme que na kimpese ba bangana olingana kuna ça n'a pas de sens vraiment bangana ba voyage kuna balingana te to kena ba voyage to ba couple monsieur ça na ba voyage wana ano 15 jours to de kana réseaux sociaux bageno kutu kingani boye na voyage to kenda kutu na point noir bazalaka na oyo mana oyo non vraiment ozomona yeso salango te mais ça d'autres personnes au basala rango mais ezana te pona oyo le kozangi likama koloba oyo koleka na télévision o baki bisola kimpese bogenda ki musala bozongi allez comme problème olingo créer lango base mora lokuta ce n'est pas bien ko finga mutu na likambo yo kangene na yango te za malamu te finga mutu na likambo yo kangiye na yango c'était mbaga voilà c'était mbaga ne abo moyibi munene bato be solo ngapa yibaka ngabo c'était mbaga ne abo loki munene ya solo ngapa ya koloka ngai na mona kai voilà
ofinga eloko oyo eza ozomona yango mais ofinga moto eloko oyo obiki eloko oyo nakoseli ye makambo kitoko te biloko wana to éviter yango oyebi mutu wana te baye kobeta lisolo na ye en tout cas éviter bino mpe bato baye kobetela bato masolo boye tika biloko oyo nga na okanelaka chroniqueur moko ye mpenza na kotinda na nga mutu te mpo aya kolobela ya télévision nga mona kobana na beti ye nanu makasi na kobete nanu makasi na kobete nanu makasi na beti ye makasi après nalakisi soki na baninga na ye neti ye naza na bamatière na ebele abeta lisolo ke no baninga bakangelanga na 3h du matin basalanga bo baninga nanga bajournaliste baviola ngai bakumba kutu bakimaki na basperme na nga ese nga leki na réseau sociaux na lobi ya solo wana yo ozotala ngai naleki na réseau sociaux na lobeli yango eza minene oza na masolo ebele mabe obetelanga mpona baninga na yo mais ntango asolo minga natanga bakoma bajournaliste wana balobaka esite mbaga ozala te ozala te oyebi makambo ndenge nini mbala mo bakopesanga raison alors naoprotege yo te me nabomba buzoba na yo yo nozalaki bomoto ozoya oyo koloba bozoba mpona 7e baga tafinga 7e baga boye nga na osepela bato babaka 7e baga mobulu nga bofinga na bino tanga ndumba ko nga na olinga bafinga ndenga ndumba mpo bato bakomprendre ke no na change bango balingi yo change te balingi toujours ka 7e baga azalaki papa na nani oyo mobali ya dodi bango balingi nalembi bana bango babenganga papa trop ezalaki masumu bana babenganga papa trop papa mais quand même biso na sunga bango ok natindi ozwa zemi yaka mwana tobokola nasunga bango pourquoi bolingi nga naloba opesi mpe non après non pourquoi olinga naloba pourquoi ozolingaka naloba so nalobi ye après pourquoi na osambwa te yo moto osambwa po alobi yo kilote ya monene omona azotutuna babordi fort mais c'est comme si on dirait yo ozala na bareonaaloba siko eza ya moto mosusu ye siko moto abanga coupe monene mais c'est normal na le passé etant naki na vie wana nawata baboxeur omoyeke moto ayebi ngai bien ye wana parce que ozala moto na ye te mboka ayeba ndeni ota baboxeur ah ma femme mes ex boza vraiment kada makasi po ya nini ko mes ex natika bino na défaut bolimbisanga vraiment tout cas bolimbisa ngai mais bolanda chemin na ngai mais yo ndokota bango na monde si je savais te nga nakota bango te bango balandanga bayaka lekota bango nde bayaka luka ngai ni bango misu bakenda ntina ndakanga oyo bamisu oyo nga nakotisa nasenga nzambe bolimbisa mais oyo bazalaka na bango nde baki soife na ngai bayaki ale tobakisi kaka te eloko moko oye na nga tobakisi tokole okole oyo esimba te forcément super black pour coller ma casse mais c'est nga pe ko la Congo na lugelo ko mone pesi combo c'est yo Bianca za combo na yo mais nga o ba combo nga mona pesa ba chérie na ngai ba tendresse te nga otanga ba combo ba tenga ba combo na pesa ba bébé na ngai ba ex na ngai vraiment te nga pesa ba te nga na sepela kande ba ba c'était maga pesa nga combo wana meta boya mabongo tuna baona pesa moko mwana bitini na musani vraiment po mususu oza na komba na ngata komba Marie-Jeanne Bololé na kombo ni na pesa nani exemple kombo mo Marie-Jeanne kombo na yote na pesa par exemple Marie-Jeanne uzali mo sina na kucha na komba Marie-Jeanne habite yo Marie-Jeanne te fona pesa kombo mo ya Yasmine na pesa kombo mo ya Sydney na pesa kombo boye oyo esala feeling quand bacamarade nanga bato nanga bazoka bi non mwasi ne aza na komba bien nasala mabe bajemima ibele wana ekombo na ye moko basamikaka bakombo na bango mo bazalaki nango nde bajemima ibele bakombo na bango eza lokola mpe bianga kombo na ye mais bango napesa bango lelo badondo nango na télévision en plus bazodonda nango mpe baréseaux sociaux tala niveau basayanga ta mais bazoreconnaître yo moto baza baingrate na niveau moko nayebi te baza bien te bazonga bato
basenga ngata merci na bakombo wana komba pamba basengi merci et yami lelo tozomona bamakambo onka ndenge ezo ebele na internet makambo ngo ndenge ezokoma bapesi bino mise en garde bapesi bino 3 jours bamona yagola libanda soki yagola bimi te bakofinga motu nyonso ya famille libota tozela bafinga na bango mafinga tosito mesana nango motu mpe bakangi monoko aza te so bafingi oyo bakangi monoko aza te estce nana yango batie tirete na monoko na ntango na oloba batienge tirete atange ememi ya famille libota nga na olinga te baofinga bana na nga na réseau sociaux na olinga te baofinga bakoko na nga na réseau sociaux nga na meme atange ememe na teyaka napesaka conseil mais ndenge kaka modele na oyo oteyela yo moto oyo kofinga ato okosepela na nga makasi nzambe apambola moto apesa olikantivement oyo akofinga tozozela yo ya kofinga c'est pas un problème ya kofinga me baki justice mpe ezali ntango yo kofinga bakokamataka makambo no bakende yango kuna bango mpe c'est comme si on dirait baza vraiment na amour ya ndeko na baza nde na éducation te baza na éducation te baza na moto akopesa bango conseil te po soki bato baza na éducation baza na moto akopesa bango conseil bakofana bi te eloko kosala yango te so bazalaki na amour omanake moto afaka na ndenge na ye biso na famille bota tofaka bongo te totyanga matoi toyokalelo gema aza place apasi nayebike moto akangisaki gema moto interne bakombe bakotelema bateka bakotelema ozomona yo bianka bakotelema tokochange mpe du genre ya émission ozomona marque mpe émission peut-être ya bainsulte wana ezala lisusu te bango c'est comme soki bozoyoka ta mosusu soni ta mosusu oyoka soni mpo bakende bolimisa biso te mais bosala émission moko boye oyo kosalaka ntango baninga bazoyoka bi te babi te quand même tokendaki nango malgré tout afingaki mabe mingi mais na nde tokendaki nango bongo to retire plainte omoni eza youtube to boma moto mais bino bozoleka bozofinga lisusu omoni te bopelisa moto likolo ya moto ce n'est pas bien c'est comme si on dirait bango nde baza likolo ya loi boprotéger ndeko na bino bozala na souci na ye s'il vous plaît soki vraiment bolingaka ndeko na bino prière ezali nzambe touche motema ya Marina Laba voilà alembisa motema c'est ça mais bango bazofinga bafingi su Marina Laba et pas moko na bango na tanga kombo te alobi Marina Laba na belvi baza ba pauvre ba ne loko te bango bazodondwa na mwa bamiete mike wana bakangisaka bato donc belvi ane loko ta pauvre Marina Semba ane loko te tondimi semba wana tondimi pauvreté wana nzama pambola semba naki pauvreté wana bango bana eloko tozomata na bango na bamoto ti lelo bango bana eloko tozomata na bango na ba3 pine ti lelo eloko moto na eloko na ye nga na eloko na nga bango bana eloko na bango alors batika belvi na eloko na ye comme belvi Kandi TV batika ye Belar TV evanda batika pe Marina avant na po baza na eloko na ye Marina na eloko na ye ya bien evandi esa buso bate c'est un bagage na eloko na bien basimba ngote yo basimba eloko na yo yango moni ezoko merde yo komika mutu likolo ke kanti basimba biloko bato nyonso to éviter biloko oh pardon simba eloko na yo sokola yango bongisa yango bien pour batala etala mabia eza chaîne na yo bongisa yango pour bala nango na ke politesse te na respect nyonso vraiment parce que la chaîne de télévision na yo vraiment so les on a pour na mutu so aya ko bala yango wana yo pour comme ta busota chaîne na yo o ko ta ko bato non wana to se pela nango mais obi na parabole molobe belé on parabole en tout cas vraiment en tout cas mutu vraiment ils ont mon et mira le lorsque de gauche à droite au monde le belvage alors insulté pour na écriture c'est comme l'écriture à Belleville ils ont même les tout ils ont zangisa bango kimia parce que banda kala abanana déjà au coma na le ba on a émission mo boye biso to na obenga pe Belleville histoire komela ngai akomelinga wana kutu solo kutu te solo te oui solo kutu te que non au sala théâtre solo te na betele histoire pas esili ya komia comité ici mais reste yo yebi Belleville na lobi na yebi OK muda ba mutu bieza nzambe mais na yebi parce que c'est ma sœur donc voilà to boy te biso na ba défaut na biso na ba erreur na biso mutu tout azana ba défaut na ba erreur na ye je la connais donc na yebi vraiment voilà ya miracle comme na biso vraiment na sous émission ba retenir ni na 4 émission
tolingana tozala uni tozala soudé tolongola ba rancune oyo ba guerre oyo ezanga mutu na makolo les gars na télévision loba makambo ya bien oyo fanatique atali population atali abike non a mutu oyo alobeloko oyo eza très important ozomona toye tolobi ke c'est un bagage mikolo les gâter pour nini pozo jouer bien te bona ba guerre yango tolingi tolingi te ba guerre ya ofinga na kaya kolobanga ba insanité ezosala biso bien te qui bon moi na biso qui bon maman na biso aussi la biso valeur yango moi na kosenga nga pena tuka na sengi na marina ala na bilobala ba bango tana eza passer ndena nzala mtelo lobisa bango à tout à retirer plainte parce que ça moi na biso donc alimisa donc tourner page tout ça la makambo est très important pour parce que belle vie 10 jours pour belle vie a besoin à ça la makambo minene à continuer au sala minene moi moi de on est comme me la distraction donc moi ni satana a profiter le roi de sto timbeli en tout cas tout le monde a satana na nzela na biso tout ça la makambo biso qui bien voilà Mireille comment quelques dédicaces et puis numéro de téléphone. Oui, numéro de téléphone, c'est plus 243 89 39 72 708. Votre mémé, famille Bota Mobima, n'a pas si nous avons été belé, vraiment la ligne bino mingi. Nous avons bien la batte la bino. N'a pas si mbote na ya, ou yanga pesa nga ba conseil. Tous les jours, chaque jour, mon vieux que j'aime beaucoup, Gégal qui vous là, n'a pas si mbote belé à Londres. Voilà, mon grand frère propre, il y a pour lui qui faut aussi les champions. Dans Londres, on a fait un belé dans la sanité de longues jambes. Marlène Moulanga, on a fait un gros bisou biscosali. Dans la sanité, ma petite sœur chérie, Brenda cœur, petite sœur, c'était bagarre, moi c'est mon aile. Il était bien arrivé dans Nzouzi. Il passe, donc on a fait un botte belé biscosali. On a fait la rose kuna, ma petite sœur chérie, ma botte belé. Banananga, surtout dans la sanité. Kevin Kadi Lukaka aime le grand basketteur du monde. Là, c'est mon fils, je l'aime vraiment beaucoup. Pour ta Kenaker, Banagnon, Stéphane Lécole, Nélicia Malula, la Rose Ntumba, tout le monde vraiment tout le monde a lié bino mingi nzambe na lola batela ngabino sagesse d'intelligence ezaliko na bino donc mawana nzambe likola bana bandeko nyonso oyo ya théâtre donc nzambe ça na bango à protéger bango. Merci à ma copine chérie Maria Kolama. Yvette Maria Kolama en France, na pesa mbote belé, na pesa belé sous mbote na Léa Soki na Londres, mbote belé, mbote na batu nyonso tout. Na Canada na Kenya Véronique Biaka, en tout cas vous êtes tellement belé. Sinon va nous tanga on sait ça on les loté. Donc mémé na bino alingi bino mingi nzamba pa mola bino merci. Voilà, merci beaucoup. Là je dis un grand merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci mauvais propre Jean-Paul Kapinga Motema Maman Nancy. Merci beaucoup à mauvais propre Tito Kukai. Merci Nene Nzimbi la brésilienne Doris Mwambani Kisoka, la patronne Rosimboui international Kabobo, Miss Margot la patronne Patiti Tenge. Merci à tonton Grâce Nick Bams de Brazzaville et tonton Chico Sana. Merci à toi Chaco et pourquoi pas Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo 6 fois belle. Merci à toi Jana Manakaya Motema Roduk Bangala moi na batu ya papa na biso Gastino Mabila maman na biso Cheba. Donc quant à moi je vous dis bye bye.